Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Boulukite Buguyoka kaka Kinshasa na biso Kin eleki partout KNB Kinshasa na biso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima Mukende Oumela KNB Kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que Kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kuta nango check Ovandi. Bote bakina pe bon de la semaine na bino nyonso bozuli ba kwa Rolanda magazine Kinshasa na biso KNB. Dans l'actualité, na koyebisa bino que président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a eu bongo invitation na la communauté internationale sous l'impulsion ya président français Emmanuel Macron na boyende na micro ya KNB ba combattant ba pesi commentaire na bango na kolobate en tout cas ba effort diplomatique le président de la République a out bongo ko sala et pesi le lombo cannabis au Congo valeur makasi na ba pays ya communauté internationale. Merci beaucoup pour la parole, Wana. Je pense que Fachi, Bissoto Benge Fachi Béton. Donc notre président d'abord c'est un ami à Macron parce que tant que Macron a joué qui na élection naie, présence il y a président Félix Azalaki Wana. Macron tout le temps a joué na foule à moni président Félix à quelle place Azalaki a payé mbote. Donc Bissoto Tobagi voilà Béton bandit déjà. Donc tout le monde a ça qui est initiative à Malamu to ebi que ezana basango Malamu ou ezana simanango ceux qui président qui ikuna bakutana président Macron vraiment ça sera une grande bénédiction pour le Congo parce que nous appelons le président Fachi, il est un don de Dieu sur la RDC. On a moni yango kitoko na cadre ya coopération, na cadre de la diplomatie des pays ndenge ba état ezalaka et na yango na yebike toko soupçonné mais to yebike ezana cadre politique, économique na diplomatie ba résoudre problème na kati wana mais na cadre politique to yebike makambo ezana mboka oyo bato ya FCC oyo bato ya nini wana etali biso na kati mais na cadre de diplomatie ezake yende il faut mettre acha appui na ye acha moi makambo liboso pour amona ke Congo eza pays moko économiquement RDC quoi économiquement forte en tout cas à côté Catin elingi lobaki France oyo auparavant azalaki à travers mon quoi ministre na doute même sur vote sur élection il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bandi déjà Kondima. Donc France à reconnaître officiellement président de la République qui est monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc ce qui déjà Emmanuel Macron qui est un de ses amis de l'école à Zali Kobengi Saye tout simplement je comprends c'est dû au fait que monsieur Félix jusqu'à-là Azali Kolakisake c'était le président élu Ali Kolakisake à sa président ou esengeli na Congo zoyo kabato bazali koningana Afrique monde mobimbezo ningana pona Félix Tshisekedi Tshilombo mutu oyo ina solution puisque hier ezalaki makambo contestation au boy oh vérité des urnes je pense kuna nzembo vérité des urnes c'est cela qui kala et na moment oyo bandeko bazali ko rêver donc 13 ans déjà en marche. Bon, et ça juste dans le cadre de la diplomatie hein. Au moment où le président Félix Tshisekedi il a été aux États-Unis à Tambolitron en Afrique et puis ceux qui France les alliés Kobenga et France les alliés pour moi et Europe. Donc c'est-à-dire que l'Europe a dans pour ça il y a qu'on refaire les sous la relation avec notre pays la RDC bisotolobi en pleine mondialisation oyo tokoyi ko privé batum sous-souté mais malgré tout d'abord c'est le peuple qui va se retrouver et sera que ikunanga na rassurer que masolo ya malamu et solo la mapuna.
élection ya ba gouverneur et vice gouverneur ya province Sankuru et ko sala mabongo mokolo ya le 20 juillet 2019 oyo na boende ba ressortissant ya Sankuru oyo bavandaka awa na Kinshasa ba réagir na micro ya Kalbe na koloba boye. Élection à Otolembi, la date est commis les lolobi, à baki les 10 c'est commis na Boutou, mota signé à lobby, élection aux la lobby na Tongo, na Tongo, oh, élection, et ça est sous-souté, les 20. Les 20 toujours c'est là, tu es plutôt aux alatés, pour voir comment na Tongo, on voit oh, signé à lobby boy, oh, coup constitutionnel à lobby boy. Alors, tu as battu l'élection, aux alatés, batika tribalisme, batika candidat au peuple azolinga nde na sokubizo tozolinga mukumadi bazoba aza nani aza double nationalité mais double nationalité na ye tilelo il faut des ambassade ya force nde alobake ye aza motonanga mais individu te ke moto azo compétir na ya kendo lobake non allié étranger ce qui ambassade ya force nda lobike non Mukuma des étrangers wana tokondim mais tok ambassade so ki bakia na course oya ko gagner élection azwanae tovana nae biso ba ni population ya Sankuru o tovana kin yango biso to loba to reporter sur to reporter biso pe to marcher contre Seni awa na mboka biso ba marcher contre Seni na élection ça les maka les 20 l'élection ça les maka les 20 moto ba ko pona Ali Kanaye. On a deux candidats entre Mende et Mukumadi. Le problème est que le meilleur gagne, mais pour nous préférer Mende, Azonga, pas une expérience à Moussala vraiment. La province Nabiso et Keneli Bosso. Le rôle de gouverneur Moussous. Ça lit bien, mais tout ça n'a pas si. Balonga batu bilonga ya kala wana balunga kaka toza kaka na ba président ya sika po yeso ga gouverneur tala na azu dama ba pese dama na maboko mais dama e monana te mais soka da gouverneur akoma biso kaka. Cellule ya UDPS Ouest kuna na Salongo basala ki culte d'action de grâce mokolo ya lobi dimanche 14 juillet oyo basangana ki bango nyonso pe bayambaki secrétaire général ya UDPS Augustin Kabouya oyo ayaki bongo ko sensibiliser base pona kotala lolenge nini bakoki kosala bango nyonso pona ko concevoir pouvoir au sommet de l'état ti au-delà ya ba échéance électorale ya 2023. Magazino Za mokolo esengo pona Céline na biso tosali culte action de grâce Félix Tshisekedi Tshilombo pona alekaka awa ayaka pe awa na tango imperium aexhortaki biso alobi tosala makasi pouvoir eza na maboko na biso to bosser fort pona tozwa pouvoir tozwi yango à partir ya wana na makanisi na biso na esengo toza na otolobi tokotika ngo boyete tolekisa ngo boyete il faut to sepela to sepeli lisusu bien de tozali kosepela basusi nyonso tozaki nango tembenien tozuki mokonzi nakanisi yango nomoni lelo tosali kilite wana ti biso toza base ya Cellule Salongo Ouest ya Mont Amba section Lemba Sud na nsi na ndingisa ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki initiative ya kosala action de grâce pour rendre grâce na Nzambe wana nde biso siko toza parmi ba étape ya kati ya UDPS biso toza wana tolandi lolenge kaka salaki action de grâce wana yango biso yosali ya mokolo lelo tolakisa ke en tout cas ndenge Nzambe aponaki ye biso pe tolakisa ya mokolo lelo pona toleka toujours na ko soutenir ba action na ye na kati ya base ya Cellule ya Salongo Ouest yango moni événement ya lelo na base nyonso bazana esengo makasi base yango ozomona UDPS viva secrétaire général na biso aye awa na kati ya cellule aye ko exhorter base pour base est élément de sorte que tina 2023 to conserver Bokonzi puisque le but d'un parti politique est la conservation du pouvoir. C'est ainsi que biso pe na message na biso to pesi mokonzi mboka to lebi boy biso base to kozela kaka te ya ko pesa biso misala to lebi to zali pe organiser na kati ya cellule to bengi cellule pour la mutualisation des talents et des compétences et des appétences de la jeunesse
ezali ko fonctionner ndenge nini musala na biso kozala kotala pembeni na biso na ba quartier na biso na ba commune na ba territoire na ba province nyonso batala oyo bana oyo bazali kobotama na batala, c'est-à-dire bazali na do oyo Nzambe apesaki bango ya kosala biloko songolo, kosala biloko ya technologie, mais bana oyo bazali abandonné jusque là mutu moko s'intéresse na bango te. Biso musala biso kozala ke tokita tina forêt équatoriale tokuta bana wana tosala base de données tokopesa mokonzi ya mboka de sorte que ye na makanisi na ye atia fond moko mpona bana wana makanisi oyo baza na yango batia yango na intérêt ya mboka. Tokomemela bana wana ba compétence au nécessaire pour ba soutenir vision ou bien talent au bazali na yango de sorte que développement ya mboka e banda na base. Des messages to pesi pour et pas mokonzi ya mboka. Secrétaire général, il y a UDPS, Augustin Kabouya. À l'obéla Kibongo, avancement, il y a répartition, il y a gouvernement, il y a Ilukamba, paix à Monsa Kibongo, célébration, il y a 40e jour, il y a mort, il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba, après enterrement. Sepeli na accueil au bo réservenga et puis eloko mususu na sepeli nango ezake cellule ya liboso ya ko inviter nga comme secrétaire général même bajimo o badmaka mukolo moko ba makamwa mike zanga kati na koyebisa bino mokonzi na biso a parti Jean-Marc Abon boyebi ke aza premier vice-président ya Assemblée nationale na cadre ya parlement na biso akosala mobembo lelo akotika biso akende kote ya Tanzanie pona mwa mikolo epi akoya kozonga awa kote etali ba négociation toza nango tozo avancer tozo déterminer taille ya gouvernement etikali siko clé de répartition toyeba bino bokozala na ba ministère nini bino bokozala na ba ministère nini nde étape totikali nango poto silisa eloko mususu boyebi ke après liwa ya Papa Tshisekedi après Kokundaye na mausolée, IDPS comme famille politique naye, tout ça là qui moi retrouvaille mon côté pour na kokanisaye, ko partager ta moi vers ya secret, tout ça là qui a voté. Mais nous sommes des Bantous. Mutuana nde asala ki ke biso. Toko ma place ko komi lelo na sommet de l'État. Occupé par poste dans l'Assemblée nationale, tout ça là il faut tout kanisaye. Il dépêche viva. Viva. Bamsous bakoloba mais 40e jour mutua koufi, il y a de cela 2 ans et demi, boloba 40e jour non. Tous ont compté 40e jour nae mukoloto kundaki ye. Merci, merci, merci. Na basongo mususu pesengeli boye bake jeunesse ya UDPS qui basa pe jeunesse ya UDPS Tshisekedi basangana ki pona koza bongo formation pona kolite contre ba antivaleur pe ba violence nyonso o esala maka awa au sein ya République démocratique du Congo. UDPS
jeunes de l'UDPS. Messieurs les secrétaires exécutifs de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Messieurs les directeurs de l'école du parti. Le comité national, sous la houlette de son coordonnateur national, a préféré organiser ce séminaire de mise à niveau de tous ses membres. Nous sommes à l'école du parti pour voir s'accomplir la mission assignée à la Ligue des jeunes de l'UDPS de recruter, encadrer, former et mobiliser ses membres, confère article 50 du statut de l'UDPS. Et la violence. Choisis les gens. Tout d'abord, ici, là, chaque personne, ou bien chacun d'entre nous, et parmi nous, il y a des gens qui connaissent mieux que moi, qui ont de l'expérience. Et on ne peut pas commencer de parler d'égalité des genres si on ne comprend pas ce genre. Le genre est un concept utilisé en sciences sociales pour désigner les différences non biologiques entre les femmes et les hommes. Na oito uti koyamba ezaka ke violence biso bastokanisaka ta kate violence ezaka violence sexuelle. Or violence ezana biteni mibale biteni ebele ezana violence moko mentale, économique, sociale sinde oyo ngai na retenir ya mutuya. Voyez bandenge nini ya ko s'épargner na ko tomber na ba violence modérateur ou a exposé à qui koyebisa biso kete violence ko kanisa kaka te kaka mwasi ya libanda te ata mwasi na yo ya ndako oko violer et s'exprimer pe toti na cadre ya violence. Enseignant oyo bazalaki na action de grâce, il y a eu le PS Salongo. Bazamaki malobate bazu occasion ya remercier chef de l'État na micro ya KNB pour na likambo etali budgétisation ya 2,9 milliards pour la gratuité et enseignement à école primaire. Tozokumisa Nzambe makasi pour na tina ke Nzambe asungi Félix akoti na pouvoir na kona biso ba mama. La ronde sengo ezali vraiment mingi tozokumisa Nzambe tozotonda ye nde Félix accepté biso ba enseignant pour accepter la gratuité ya enseignement azozwa ba prise en charge ya ba parents alongola yango azwa biso en charge azo relever niveau d'enseignement pour la République démocratique du Congo. La femme enseignante pour soutenir le président Nabiso, vraiment Zamba Sungai, ou à lobby wana et Kokisama pour la pays mususu enseignement ça gratuit. Biso pe losambo na biso eza bongo to se prendenga lobby bongo a Kokisa yango ezala bien pour na peuple congolais nyonso vraiment Nzambe na biso a Sungai to kende toujours liboso. Ah toza ko sepela makasi papa. Eza pasi lelo so otamboli na nzelo na basheke baze belé na nzela pona nini ba parents bazana makoki te ya kotangisa bana en tout cas na idée oyo azwi wana ekosenga te ke parents faut azala na mbongo parents faut atuta donc asala ebele po mwana tanga donc bana wana nyonso bakozwa bango bakotanga bakozala ba classe à bien bana ebele bazali banda ba mayele même moyen batanga ezate bazaba na mayele otomona ka libanda ata soko sololi na bango okomona ke bana na baza mayele vraiment idée à chef de l'État eza idée moko malamu toza ko soutenir ye moka koswa akende liboso vraiment soki lelo biso tokomi boye c'est parce que totangaki potala kaka biso toza na ba enseignante oyebi ke seli biso bien moko makasi donc na ndenge alobi kambwana en tout cas à tenir yango kaka po biso soto sepela to se retrouver po na kotala l'enseignement eza nanu métier noble peut-être soko tali enseignant ou bien enseignante biso nde tosungaka po loso mutu akomi président biso nde topesaka bango mayele biso nde tofungolaka bango ba horizon yango wana naza kosepela mingi na ndenge chef de l'État si kozwa mokano wana en tout cas esengo eza makasi. Tournant des galants ya box oyo ezali delomé bitumba ya kimia kati na ba policier pe ba civil oyo ezalaka bongo
soutenir na Betesco, présence ya Betesco na combat et ça là qui est un makasi pour na suka Betesco et mon quoi qui charge ya ba participants nyonso apesa ki bango miliki kitoko miliki oyo miliki Apollo. Tournoi de gala ya boxe et Bundamaki mokolo ya samedi 13 juillet 2019 na gare centrale. Na bolingo oyo Beltexco azalaka na yango akabolaki ba carton ya ba Milk Apollo na ba boxer nyonso ba participaki na tournoi. Population na ba boxeur ba répondaki présent na événement monene pe bazalaki satisfait na ba cadeau Beltexco akabolaki. Organisateur ya tournoi de gala ya boxe dénommé Bibotu ya Kimia kati na ba policier na ba civil, le général Alain David Nzila a expliqué le bien fondé ya tournoi pe a remercié Beltexco oyo asokipaki na ba jeune boxeur ya Kinshasa. La 3e édition Bibotu ya Kimia kati ya police na population na ba civil. Tozali kosala ba gala oyo ya boxe na king boxing pour na ko promouvoir police de proximité. Oyo ezali mode moko ya fonctionnement ya police pour que policiers na population bazala esika moko. Tozo sala biso moko te boye que pour na kosala événement boye sengi mbongo. Police nationale a tcheba moyen mais bande comme sous bazali bomoni tozo pesa ba cadeau awa. Eza ba société à place to senga ki bango bazo salisa biso pour na encourager bana. Milk Apollo oyo etonda na ba vitamine na ba calcium yango nde esengeli na population a consommer na ba sportif nyonso pour na santé kitoko na mabota na biso. Na bolingo oyo Betesco azalaka nango azali tout près ya ba consommateur na ye oyo balingi komela milk kitoko babekingi lait Apollo en sachet, milk instantané, milk mabela ngombe ya solo yango Betesco aza partenaire monene na box na commissariat général de la police au général Nzila azali kokumba na fédération ya boxe et surtout la présence aussi ya ministre provincial à sport et loisirs au azalaki na biso lelo na gare centrale. Betesco toujours azalaki prêt na ye pour na offrir na ba sportif nyonso na ba participant nyonso ya boxe ba miliki kitoko babengi lait Apollo mabele ya ngombe ya solo yango tozali vraiment kosenga na bandeko nyonso bamelaka miliki surtout ba sportif bamelaka toujours miliki kitoko babengi lait Apollo en sachet instantané oyo ezali mabele ya ngombe ya solo ezali na ba calcium eza na ba protéine et surtout eza na ba vitamine ebele mpona kokembisa mikoa na bino oyo tokundaka kitoko mingi na ring ntango nyonso ozali koorganize baactivité ya boxe. Ba bénéficiaire ya ba cadeau signé Beltexco baloba te po bazwa zéro. Merci à votre sponsor nyonso o ba financer organisation oyo merci pe na général na biso biso ba no kipe biso te mais to moni makambo bongi ba combat économique ozala trop et zo ko faciliter ba boxer te ba kozala app na ba fan nyonso o balinganga na ba konzi nyonso o ba so organiser ba biloko pona to le kanko laksa ba talent na biso liboso na senga bango ba le ka ko soutenir biso to le ka kozala ba champion du monde comme il faut wana nde souhait na ngai na zo senga kia ba soutenir na nazala reconnu na pays nyonso champion du monde reconnu bitangi la KMB Rigo. Papa, maman, pe moi na Congo, to consommer ba produit ya Beltexco oyo azali proche na population surtout milk Apollo oyo ezali riche na ba vitamine na ba calcium pona kosunga ba sportif nyonso pe population bazala na bonne santé. Ndenge ya beti lisolo ya historique ya maladie ya chikungunya oyo toyebi biso nyonso ezali bongo ngongi ya mwasi oyo apesaka bongo maladie ya chikungunya apesi ba symptômes nini ndeko yuko mona pe kokima mbangu po azwa soin na ye. Magazine, yeah.
magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya chikungunya eza tozobenga infection à virus chikungunya. Ça veut dire eza maladie moko eza actuellement na kati ya mboka na biso RDC. Chikungunya ezali parce qu'il y a des cas positifs ya chikungunya. Mais ce que tozongi mukesima chikungunya eza na Swahili. Batebele bazoye bate c'est un mot Swahili. Il n'y koloba na français l'homme marche courbé. Que mutalo tambola agumbami suite ya basine nango. Ba découvrir ba liboso na Tanzanie na 1952 que ba découvrir maladie ya chikungunya. Alors, pour la moutako ayeba ke abeli chikungunya, d'abord chikungunya pose yango ezo se transmettre na piqûre ya moustique, ngungia mwasi. Chikungunya mwasi soka suyo atikeli chikungunya et puis okomona ba signe nango eza de 2 à 10 jours. Donc soko ba ngungia a piqué lelo okotanga pendant 2 tio comme à 10e jour okomona ba signe ya chikungunya. Okomona nini? Okomona mutu pasi, okomona fatigue, okomona douleur musculaire, okomona msusu bipotina miso bengi conjonctivite, okomona mukusa na msusu na tolo, douleur de manchaison au niveau ya tolo, okomona ba mikusa wana. Alors so omoni ba signe wana nyonso c'est que oza probabilité que ozalana maladie ya bengi chikungunya. Bon, normalement traitement chikungunya d'abord pour mutu traitement chikungunya parce qu'actuellement na nos études de PC traitement te ba kisi proprement dit pour na sonner chikungunya ezana noté. Tout ça la plus ba traitement symptomatique. C'est ça que nous faisons. Moutana fièvre, PC qui sa fièvre. Moutana ma douleur, PC qui sa douleur. Moutana problème ya mikusa, PC qui soana. Mais biso awana maziba to meki expérience wana to zu des cas chikungunya, to soigner yango ndenge to soignaka malaria. On a donc des types paludéen oyo esunga ki bango pona chikungunya. Maintenant comment mutu face à la pour éviter maladie wana? Eza maladie ya salité. Les gens ont uta na ba mai to éviter ba mai ya salité liboso ya balopango na biso. Pendant que cette édition ya mokola lelo esengeli boye ba ke des fois aux musiciens na biso ya mboka akozonga bongo mboka na ye République démocratique du Congo. Mokola le 23 juillet oyo kasi Papa Griff oyo azali artiste musicien pe moko ya organisateur a expliqué la bakino nyonso ba yeba ke retour na ezali sans but to pe ezali sans conflit. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya ba fanatique na e ba fanatique ne faut bazala baza déjà resepela baza resepela parce que ba yebi ba niveau ya ba composition ya défaut donc baza déjà resepela pour ba se retrouver soki na lobby boye peut-être boloba o Papa Griff a lobara trop na lobara dimi mais na expliquera trop pour que ben crédit ba comprendre donc ba fanatique ne baza na maîtrise ndengo tuni aoyaka bo mbala mondule donc yo linga yeka mbala mo bo menuisier mbala mo bo maçon mère totikaya répertoire ezali donc ba yoka ba osepela voilà et puis pour na programme ba concert tout solane tout à l'heure ndena otso lobana otso solana excellence Luzolo Bambi na lobango avec force parce que to solo lina est très bien na solo li pena gouverneur il y a bâton à l'époque lelo ndenge zara bako Congo central voilà donc ba production kozala waneza terrain na e beta ba plein déjà ebelé donc akobeta matadi bo mamwanda ba kisantu tout na kati na bino ba o pe ba kozala invité oh to senga e pour que boza ou bien to obligé kaka bazala po balobaki trop donc ba mona événement que malgré disque bimaka là banzembo ane tika ba nostalgie vous comprenez il est cool ba itachi ba amour scolaire donc ba biloko belé voilà. Yalele komina suka merci au bozolemba te kolanda toujours magazine Kinshasa na biso KNB kasi na senga binoka eloko mo robotika la toujours scotché branché pe vous s'abonner massivement na compte YouTube Kinshasa na biso mais vraiment au bossana te Kinshasa oyo et l'équipe partie
Magazine Kinshasa na biso.